okomi diembika yo objectif ono kende na mwa koteka Yesu okomi diembika mitala Jida lingami diembika Jida okomi diembika Edino image toko mona sito yo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sito yo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyoso simanango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panza sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango ezana makambo ya solo, eutaka na source. Edino imanje papa, edino imanje, ye aswaka, tina source, ata fin fond. Bonjour, bonsoir, Bandeko Balandi. Karande Boyebi. Tu as un compte YouTube, mon compte Maman Oumela TV, le lot wapi. Tu as un Auberville, Sangama, tu peur de nan. Tu peur de Yanodi Mataba. Yanodi Mataba, c'est un grand frère. Ou c'est grand frère, parce qu'il n'a participé à Wengel Paris. Marie-Paul, le roi Pelé, qui mbombi, quoi, tata, maman, et mora, yebi, participation. Tu as Igor Balou, Yepé, à se présenter, Boyebi Kara. Il y a Batou, moi M30. Tu vois, on va vite fait Igor Balou, Léon Amonio, bonsoir. Bonsoir. Tu as Sangama, le haut peur de Yanodi Mataba. Et là, on a un roloba. Yanodi Asaki Mutabatunyon, so, Abano, c'est Sabatunyon, c'est gentil à tout le monde. Juste un mot, aux gens on a besoin de la caméra, mais juste un mot. Nami comme au compte, maman ou la TV pour Bana Congo, Bana Kinshasa, Bana Paris, Londres, Hollande, partout dans Bruxelles, Bayoka. Quand le lobby, le roloba a été, toi la mawa, mais Naïbi na théâtre, il y a Johnny Fay. Peut-être mon labo c'est un titre non mais a joué bien parce que c'est un vieux. Moi la bandale, on l'appelle moi la bandale. Donc voilà quoi. Merci beaucoup, merci vraiment Igor Balou. Nous participé à la micro au compte maman à film Bakekele. Et dis nous image net Tolobaki. Ici c'est Paris, au monde à Paris Bolingonde. Ah babi maman Bolingonde. Film Bakekele, tu as artiste artiste comédien baza congolais. Et dis nous image pardon. Zabiso penande to ça bango nyonso. Mokile mona bango ma sœur vient de l'autre côté. Tu as à Paris tu as matanga tu as bambuta lombi pe bakwei awa. Bambuta lombi babika ke non na Paris sambuta lombi bino tu boza rolala so boy makambo mokonza mazo loba Jida okomi diembika Jida okomi diembika poyo basi ba rêver ça oteka Yesu Jida okomi diembika parce que Jésus au sol le côté ke okomi diembika ba rêver ça au peu déjà donc bonsoir ma sœur Léon na monyo awa na matanga yo ndi mataba na minga koloba te tozaki na hôpital to saki ba prière pour na ndi mataba donc babi mokana nzambe parce que fungo la bomo ezala maboko nzambe mais descend ko sa nyoso mais nzamba pesa moi mayele moko boye car rapport à contrôle mais souffle de vie za maboko nzambe oyebi ba temps auto
passer na hôpital nga na zo uta musala na yaka toujours kota Yanodi Mataba avant na kenanda kuna olambela bana nga na sala la prière pour na Yanodi mais mokana nzambe ko kisami et là on est ensemble le Marseille bon et là on peut ça lobeza te eza passe mingi ndenge yo mo aussi outi ko loba to priaki to sali nyonso to sengi to leli mais mokano na nzambe ekokisami donc na kumisika nzambe na tango oyo na ona koloba te talaka passe po te zana mobeso na lobika ke son âme repose en paix. Merci ma sœur. Ma sœur, yo pe oza comédienne munene na présenter bino bien et dino image oh nyoso tout oh baza ba comédienne, baza ba artiste comédienne na biso ya no di azo peut en participer na bango yango baza ma sœur lilo ba moko kaka pona frère na biso no di matiba mataba o atiki biso. Bon, eza passe mingi na motema ko perdre artiste munene lokola ya no di mataba. Franchement tozolela miteme zo mitungisa mapasi mais eza volonté ensemble que la volonté de Dieu soit faite, que la volonté de Dieu soit faite ndenge olobi maman nyonso oyo esengelaki tosala ba prière tosunga po ete azala toujours ensemble na biso bon esimbi te nzambe alobi ke non ngonga ne ekoki azwi molimo ya mwana na ye yango na eloko ka na koloba na famille ya Yanodi pe na famille ya biso ba comédien que vraiment nzambe apesa biso makasi apesa vraiment makasi apesa vraiment makasi vraiment parce que c'est pas facile eza facile te ko perdre mutu munene famille wana nzambe mais na kosenga na ba comédien nyonso oyo nyonso aza comédien ayebi Yanodi o oyebi ete en tout cas vraiment tozala na bolingo tosangana tozala ini po tokunda Yanodi vraiment na honneur na oyo nyonso asala totala kaka Yanodi ndenge asekisa totala mosala oyo asala comédien nyonso aza partout oyo abengami comédien en tout cas vraiment tozala ini tozala ensemble vraiment tosangana bomoko po tokunda Yanodi na honneur vraiment. Merci ma sœur. Bonsoir mokonza mama yebi yo na kati ya Paris na film nanga kekele oza comédienne munene oyo sekisaka pe lelo oyo moko na bino Yanodi Mataba oyo aza faire partie na bino na ba groupe le moko azosala na bino azo contribuer atiki biso lelo banyo ko loba juste un mot pour na bana Congo bana Kinshasa partout bato balinga Yanodi Mataba bayoka ouais mbote ya Claudine Kinwa baye awa donc eza ko inda balobi ba Claudine Kinwa baye awa baye na mobulu donc indi Claudine Kinwa na mobulu fuma ba kente rolanda na mikoti na kati balobi eza ko inda ba Christian na kwa sape baye ya solo eza pasi ndeka tolobaka mais gloire ezonga ke pa na ye moko kolo na milimo to benga ke kolo na milimo pourquoi parce que asimbi bomo ya mutu na maboko na ye nzambe na bomo donc to senga ki to bondela ki to lela ke pa nzambe soki ke kozonga no da nga ola muka so pona ba prière mais nzambe oya pesaka ayebi tina nini abotola ka pa ko senga permission ta nzambe akobotola po soki abina senga bolinga te yango wana nzambe azwi ya biso mataba biso to koma ko tumbole lotaba so ma solo na betela biso to sekaka tu moment na Yanodi. Merci kola pambola lelo Yanodi akei mais yaya Yanodi aza mutu to mesana kinaye ba comédien surtout na zoloba Yanodi to mesana kinaye na matanga to yebi bien landaka mutu nyonso tu to kufela ba comédien Yanodi azanga te et en plus ako sekisa bino akozala vraiment boroke buti boropanza matanga loba nani Yanodi azanga kite lelo artiste nyonso tu comédien nyonso tu mwana bo moko esika ozali yebaka to bungisi lotaba kei ozonga sute alors to ya to lela Yanodi comédien nyonso to esika ozali mona na benga yoka programme et puis to ana poste na bino boye masolo nde to salaka en tout cas bino nyonso to boza alerté j'ai commis bayoki voilà merci
tozala ndeko na biso pe mususu a edino image kande to lobaki fo ba kento ayi na discipline na kati ya Paris mokonzi mama kota mama mediate ma boto la ba faire fo ba kento na fia kula bango na Paris lolenga bakanja chroniquer za ate bango tuna lalisa bango ba le russe la Congo li ya ba ya kolela nodi mataba malolo za na mupanzi fo ba kento balabi edino image malolo la Congo li ya aye a ma sœur le wali le ba moko pona ya nodi mataba wa za comédienne na suki sana ma sœur lolo ya yebi to zaine na hôpital pona ya nodi mataba mingi olobezate ndeka baloba Dieu a donné, Dieu a repris. Donc toi quand on a souci biso ba comédien to le la ya nodi donc ba souvenir etika le belé to mo na ba matanga o to zala na onde yenda anima biso ya nodi vraiment donc passe dans mon thème paix à son âme ya loba mingi ezate to kabulaka pasi. Balobi malolo o uti matanga na amie malgré to benga na kite menega na fond ba kento na ba information to zaki na hôpital malolo premier jour o ya no dia koya ki yona nga to zaki na hôpital to assister ya no di de début à la fin et comme il y a no di okene ko lela susu ndeko na mususu ndeko na biso musu atika ki biso lisusu yo mo oyeba kotanga kombo na parce que nga na monaki nga na ba publication malolo na bi ozana profonde douleur o la ne ya no di tina hôpital to zaki na yo elo no so ngwa ko lo malolo wa Zidane mokonzi na bango moi saebo donc moi journaliste saebo comment combo na est très bien je manque de mots na auto père de jumelles nanga Vivi Landou que ton âme repose un peu mes condoléances malolo dino image zala consenté la première dame bato musu ba mona mère malute na uti na matanga na mien Vivi Landou akufi ba kamwa Loris la congolaise Zidane yo moko yebi la première dame on a fiche de paye au sein de la Champs-Élysées au Yebi vient nous dire donc à Soli Mabé abilité et le côté vient nous dire à Soli Mabé matin non a monaté deuxième jour non a monaté matin à deuxième jour ma plein boy mais vient nous dire to sepeli sayo malgré Soli Mabé Karine Mokonzi Gloria Olangi le Ketchu Frank Stemai Binomo Boyebi donc ndenge zawana Tina Suka bébé nanga Chantal Bola bébé nanga Lizarazu je vous love tous na bino pe ya kekele yango mokonzi ba mama yo malolo yo mo apesa nga pouvoir Karine Mokonzi Grace Mbizi la petite comment ça s'appelle Grace Tembo temporisée ma fille non le kana bato a fimbo kekele oza to mona mukie ndeni lokoza image ya boy Karine Mokonzi le dimanche I love you mokonzi ba maman et dit nos images je vous te remercie parce que oza robéanga tous les jours tuna ndeni vient noti tous les jours il m'appelait en fait amour toi ngona matanga deuxième jour ngo toi na ba sapeur nyoso ya mpoto me na moni fataki mbala koti na ba japonais ba uti Bruxelles abi archevêque fataki mbala mokonzi ba mama le bi respect no yango ezandenga nini père beta nanu père na ngafu mayo pena ndeko ya no di mataba dilobani ozana ngo tala kaka d'abord la poso se présenter na tala yo nga to ebani me ba yeba yo merci kombo nanga père kochile ko mbeli mbeli itafo munzemba Hirohito les gamins de Cosmatos Makina ozomona tika ya na présenter au vient nanga no di mataba ya basole bele el Paris Koute ebele akumundel Boulas Nangola Lindalala bayambela kango mokonzi yango pe balela ka mokonzi mataba ya que son âme se repose en paix nemo na vie nanga yogo dido yogo nemo na mukara veni à cause papa na Jani toujours que son âme se repose en paix papa Ngi merci vraiment et au sala bientôt sur la toza pe na ba grand producteur ah ba vie na biso oyo bazara toujours na kati ah bango basala ke no ba artiste bazala ba vie na biso ti ba jipe le boko oyo ba konse apena le boko na poche potala ka ke no ba artiste bazala nzala te vient nga na écoute ah lui le grand producteur wa sala ke zaiko ezala ba to ba yebi oto mokonzi mama zo présenter bango oyo Just Mena le grand producteur wa sala ke ya nyosha si la raté aura toujours na succès Just Mena ye le grand producteur aero le lapé ya no di mataba ndeka to le bien na kati à Paris donc nous vivons ensemble nous mourrons ensemble bonsoir grand frère bonsoir ba le big grand frère nanga Just Mena na kutio ana ba vie nanga ba jipe le boko staff eza mulai boza munene boza ebele boye a ko le ya no di mataba et là on oza na ngwa ko loba nde ya no di atiki biso puisque mam donc liwa ya no di donc nazangi maloba parce que no di to ebani depuis po to vanda na ye na pito to ebani na pito
et puis depuis 89 tu as un pito ti les autres comme na staff à Château Rouge banini donc c'est un gars sympa donc il y a famille au moins ils ont que banini nous dit sa famille do liwana ye donc na ils a passe ma casse donc absence moko donc to retour à robot ça na ngota moké donc na mama lo ba mingi ta ko ba que son âme repose en paix. Merci. Voilà. Merci grand frère. Et brusque pour habilité quand on a donc ils a passe. Merci grand frère. Nzambe mutapesa nzambe mutaboto lara ndengo pesi parole vraiment na micro la oyo mokonza mama umela TV a complicité avec Panza Sanga Congo ya dino na lobi Adrien na mobulu awate Adrien na weko le di mataba zana kimia na opeso micro okolela ne na micro okolela na mabete na kolela ya kolela wana so ne no di mataba pesa lino ba moko pona Adrien na pesa lino ba moko pona no di makamuna oka boko ya lisusu te ya jipelo boko omoni pari aza makamuye babenga ke Adrien na mundela yebie mbila pa yebie donc voilà ma soleuse les bien ya jipelo boko bonsoir bonsoir maman babenga ko ya jipelo boko ba obo yebi ya jipelo boko te le grand coiffeur na Paris ba lobi ba artiste nyonso balega na Paris ya minene neti bakinke se mene ya ba papa wemba ba ze belé ba mise belé vie oyo pena mutu anokata bango suki ya jipelo boko elo no so ngako bande ya no yatiki biso buske bo pona mbika na le kapena salon vraiment na eza passe mingi pona komona mutu lokola nodi tozalaki na ye mardi et puis après 2 jours nango nayoka ke nodi akwei petit na lelo tomonani te eza ma passe mais pona nodi asalinga passe mingi fallait pas parce que tobandi ne lelo te tobandanga na mboko tozalaka na nodi na lera azokota na wenge pa ya Marie-Paul donc biso tozala donc ça fait mal donc que son âme repose en paix et le cas na regretté tozalaki na ye mardi et le lendemain nango nodi akekweya moni tozalaki na salon donc ndaku na ye salon nanga ndaku na ye donc ezo sala passe na zo na maloba mokili mombaba yoki ya jipe loboko merci mingi vraiment tozo belé tozo na ba champion to na ba miel awa ba artiste baza awa to apena ba champion ba grand champion baza bango soka na cadre ya rolela ya no di mataba bonsoir miel. Ouais bonsoir. Miel yoza grand artiste oyo évolua na maison mère pas grand frère na biso Yangama de la forêt lelo za awa to père d'artiste munene vient na biso ya kala ya no di mataba elo no za ngwe ko ba miel pona fie na ondenga ke ya tiki biso buske mabo. Ouais, en tout cas, donc ça n'est pas si trop dans mon thème parce que nana uta peka okoma nazana kin mais na ye na kutanga so matanga que non bon moni artiste ceux qui tozo perdre des années ti ba livre vraiment il y a important zo bon na bibliothèque donc bazaba grand o ba sali musique avant biso donc a sali mambobele ba comédie parce que ba témoignage ne sur otali ozo monaka zo laksa que non azalaki mutu moko ya communauté donc bando linga omona bazo bundate bazo siligate en tout cas que son âme repose en paix donc ko segisa na ye donc eza motema ne ya malamu donc nzambe ya ko arozwa molimo na ye en tout cas biso pe to tikali na sima tozalaka na bomoko hein tozana na bomoko et puis to lela ya tina suka eleka na kimia en tout cas merci beaucoup merci venez au petit parole na micro ya mokonzo wa mama Umela TV et dino image tozana Buruman idolo awa Vero Mangoi bozawa na Buruman idolo na kutibino awa boyokolela yano di mataba ser na ngayo yebiti na ba hôpital tozalaki pona yano di mataba ser na nga Vero Mangoi umela so bozoka umela mokonzo ba umela yeyo bazo wele bele bazo kota o umela bonsoir na grand frère na ngai Buruman idolo bonsoir mokonzo ba mama Zidane lelo na kutio awa to père d'artiste munene lokwa yano di mataba oyo azako c'est ça tout le monde oyo azaki gentil na tout le monde atiki biso brusquement lelo nous allons le barvier na ngai yango mo na oloba na moi logique amone yo mo ebiso zinga to solo la vraiment na ndenga ya mopara ndenga mais mo so mo do kiti mo voir boy pona eza système matanga to vraiment na mawa talaka ya lolinde to na ozala
moni baluwa mosusu ebonga baluwa briske boye esala biso bien te donc maloba bima mingi eza ebele te toza mama na mawa yo moko mondeli bato nyonso baye ta lodi moto ya bato toye kolela yango moni toza lelo maloba mingi ya te susi eza mama makasi toza de cœur na famille na bato nyonso tu yango moni tosanganya. Merci Bourma, merci vraiment ndenge mpe yo ye tala kaka bino bozangaka te na bapanzi sango ya Congo edino image toujours tala kaka mokonzi ya bamama oye vraiment esengo ezali makasi. Merci Bourma nde opesi na parole na miko mokonzi wa mama ser nanga Fero Mangoi ser bolingo ser boboto ye po sangsara batu tozala na yano di de temps en temps na Château Rouge yo ebi le yano di atiki biso brusquement tozali non hôpital tosali nyonso po yano dewaka bien tosambeli tosali toleli nzambe me mokala nzambe kokisami lelo tosangani apona yano di mataba lelo nozo yango ya kolo hatolongwa na ndako na kanda so monika no di mataba foseka ha section yango zo mona donc passe eza makasi douleur eleki bon ezaka makambo nzambe ye moko apesaka ye moko azwaka donc ye moko apesaki ye pas zu donc moyen to changer signature na eza te yango toza kaka mais mawa donc eloko eleki mawa na minute oyo eza te donc 1000% quoi eza mpe moke kaka ya mawa mpo mawa mpenza donc ya mawa mpo vienne odi apesaka bato sourire vienne odi apesaka bato esengo na lelo tozangi mutu oyo lelo soko olongwe na ndako okomi na rouge ata kanda outaki na ndako échange toyebi te nani tokoremplace na vienne odi na baremplacaka mutu te pasi kaka. Merci à Fero Mangoi umela ndenge oye na micro oyo mokonzi wa mama umela TV edino image to ana na Charlet awa ye moko misa wengel Paris toza pena baya ya zino bazawa ba misa wengel Paris bango mutu bazalaki na ye babeta na ye orchestre moko bango pena bayebi ya no di bien ba partager na moi lipa Charlet oza awa elo no oza yango ya koloba na yebi koza na passe oza na mawoko akutu koloba te mais faut le batali loba moko po bana wengel Paris il faut pe mokili ba mona bino na caméra ba mona pe bino ndenge ni bo assistaki na ke botika ndoko na bino te banana hôpital Charlet to banoza na yo ti na ne ya no dia kufi na maboko na biso yo moko yebi le batali loba moko ka na yebi koza choqué oza blessé tu ne peux même pas mais le loba moko kaka. En tout cas je manque même de mots oya ke ya za grand frère na biso to akini avion moko to kobi awa ensemble maintenant to perdre moko na kati na biso donc ya souci mingi bon nzambe azui eloko na ya tindaki nous on peut rien faire tokoteli na bamédecin tokokonte mpe na bango te parce que souffle de vie oyo baza nango ye moko nzambe nkolo apesaka bango mais biso bato totikali liwa eza esika plaisir te eza esika tokanisa ndenge ya arrivé place ya frère na biso ekoki arrivé pa na nga donc tomisalaka kaka malamu kua oyo nazali nango aloba wana. Merci Charlet ndenge yo accordé nga parole na kati ya matanga oyo toza nango yano di toza na biso nyonso vraiment en tout cas merci mingi. Bonsoir mon frère. Bonsoir mokonzi ya bamama lelo na kuti yo ndeko na nga awa nga na représenter yo te bana Congo bayebi yo mais c'est présenté pe pa bao bayebi yo te grand artiste bayeba yo po awa eza c'est un artiste c'est un grand artiste qui est on a perdu vraiment mutu moko oyo na trop remplacé te et là on est en train de se présenter d'abord. Donc là kombo na ngai diamant vert o bayebi o pe bayebi te diamant vert kaka ngai ingénieur Blaise Boula mteya na biso mboka oyo donc na ba souvenir ya no di ebele trop donc so botse ba DVD ba live to beta im tabeta mbunda donc c'est un vieux moko bo voyager ne azo sexabino makambo eza trop bon lo wanzamba komi boye to changer de style kanoni koksa gloire à Dieu kaka molimo avie nanga matabe pe mana kimia biso pe ba congolais o bayebi te bozali na vie mataba bomona na monana boya to lela vie ensemble liwa eza fetité l'esprit a bien donc ya do di mataba nenga kebo ebo mona pe ye pe suspecté lebi peto ebité à qui le tout ah mokonzi ya mama yo ebi kaka mais yo za moi chaud trop mais malgré to kutana na mawa mes condoléances na famille na biologique famille musicale famille ba comédien ya nzambe merci vraiment merci beaucoup ndongo accordé nga et dino image mes condoléances cool merci et dino image Mbutalombi pa zawa Mbutalombi azawa balobi restaurant moko so koti na rue Marcadet na Paris Mbutalombi azawa zo laisse batu
so olambaka bien ti okepa mbuta lombi kolia mwa bien apesi okita pena bien. Bonsoir grand frère. Bonsoir Zidane oyo basimba mukonja ba mama. Fuma ba kento na fimbu na keke. Bala ba pratique na ba jeune osto ba chobolo ngobobi ka Zidane yeyo. Asolo na mokete. Ba mbuta lombi rebi. Est-ce que ba fanatique abilima mazembe vita imana so bokangi ba na kwa na bino est-ce que match esili? Jamais de la vie. Est-ce que ceux qui balent toboki ba teka ka terrain jamais ba koyi côté ka terrain. Le lot oza na mbuta lombi na Paris à makambo za matanga. Tu peux d'un grand artiste en or tu peux mbuta lombi tous les jours à déranger mbuta lombi tous les jours. Mbuta lombi le lot oza to le ya no di mataba. Et là on oza ngwa koloba parce que tu remplacer sum to ka ya no di te na couleur na biso madiako ko place to kuta na Château Rouge. Le ba moko ka na bi ko za choqué oza troublé. Mais le ba moko ka pona ya no di mataba. En tout cas pour la Nodi vraiment la zone route là on le bâti. N'avant un apôtre ça fait longtemps. La lala n'est na c'est Lazare. Vraiment, ça fait longtemps, là, 89. Mais le Nodi avant à Kende, à l'écart qui parle là, à tout ça là, Diomo, basala qui na nzembo ya bauto sala mikolo aselenga mwa dioana aleki na ye na ko Nodi lo balala la mwa soutien do boro na tikali nango souvenir makasi vraiment Nodi ah merci beaucoup de l'eau ça pour l'anga mais quand même n'engo kepa nzambe repose-toi en paix. Merci Mbuta Lombi, merci. Azaliawa, archevêque, partout au faux ça. Tozole la matango za biso ke musika te partout. Archevêque Fata Kimbala, lelo oyo za awa na ebike ya nous dit c'est un vieux. C'est un vieux à toi. Oyeko lelae archevêque et là nous allons le juste un mot. Ah bon, franchement, je l'ai appris hier soir dans les réseaux sociaux, dans Facebook, on a partagé ma photo et nous dit ah, na pe maman la chambre, on a l'élan à sam thème. Donc le long en fait sur la bimi boé, franchement et ça pour la vient en haut. Il y a un drap sans arrêt, on a petit dans ça propre, elle est là comme abeille, toujours élégant. Si tout est naïo. Viens à l'ingé mambango. Beaucoup de pongo pe baye car matanga to le laga to continue. Vous comprenez? Donc le temps là yebo eboli mbisanga bo zonga ndenga mabete. Donc le mal abimi pour la vieille. Et ça n'a pas si. Viens na message remonter na ba pièce, oyeko lele na ba pièce. Si na nga monsieur le gigo ya batebele. Vous comprenez? On va la bête ba pièce ya. Ya bibende pour la mémoire na e. Vieux sco ali so mona. Yeba ke petit na e. Na toujours la pièce nega ndo lingela ngande pe na eli. Yokani. Eux la pièce 2016. Archevêque lui procureur de la SAP. Donc idéologie toujours, il y a nous dit que son âme repose en Pesco Ali. Donc merci archevêque. Voilà quoi, donc la zeng na maluba. Merci archevêque, ouais. Merci. Tu as beaucoup de pongo na partout. Oh ana beaucoup de pongo ça va na gauche mon konza maman po aweze ko inda. Ya no daza ki mutapa pamba te partout bo fosa ndebo zo mona viena et donc ya simba yo na libandi kuna abete baswele ma partout na ebike oza ya rolelo za mabwala passe Wengel Paris. Ngape na zaki moko na Wengel Paris to kabole banzela mais na za bino toujours ensemble ne te continuer na makambo. Partout bo fosa lelo o lelo bano za juste un mot pour na nous di mataba. Mozara ya pas simingi via kufika ya surprise boye via belité ya mbalamo kaka. Et l'autre va tout ce qu'on a beau Nzambe pour venir à l'année dimanche mardi à Sali crise si pas que les lois après 2 semaines et à l'autre bara tout ce qu'on a beau Nzambe et à mon camp Nzambe mon voilà qu'on peut comprendre pas toi ça vraiment choqué moi le ba mingi ezate beaucoup ta pongo yo pe osala na biso yo mto edara biso bana ba organisation ya ba fête mutunyo se peso za na besoin ya ba organisation net ba matanga bobi ba fête so a besoin ya organisation ko contacter beaucoup ta pongo yo aidara ba tu pona ba makambo wana yo mto sangsa biso beaucoup ta pongo lelo ya no di mataba ke brusquement tiki biso elo no za ngwa ko ba pona frère. Merci Mokonza ba maman, c'est parole du beaucoup tampongo bango kuna balala mais vena lali mais VO ya sala ba président na village basan ko chez beaucoup ta to sala ba idino image na yo na soirée na village basan ko souvenir toujours to sala ensemble a sala nga ba plaisir ya trop bon to na ba regret ya trop bon nzamba sala moi pona moto nyonso likunya na moto te jalousie na moninga te luwezo pona moto tout. Donc mes condoléances na famille biologique ya Noli
oyo baleki na yo baolela oyo babenga bokuta na telefone mpo nga na garde non 24/24 est-ce que via kufi te na kufi te via kufi tozalaki na yo tozalaki na matanga ti via daye ti na maboko na biso via daye na opesa tous les congolais bokota na site ya Edino Image bomona toza toolela vie avec honneur et puis fi oyo il faut bolandaka ye trop oazo contribuer mpona bacongolais tozalaki na ebandeli ya liwa ya vie noli tina suka mpe na malili tozaka na ye ti mpe tokokunda vie noli toza na ese parole bokuta mpongo village basankusu bandal c'est Paris c'est bandal kosangisa bato ekoma funa bakente mpe mwana bandal aconfirme makambo bokuta mpongo alobi yo oboya makambo mpo yo nani yango bino bokoboya makambo bandal c'est Paris mpo bino banani bokuta mpongo alobi dernier mo bokuta mpongo bapesaka na bacongolais tolingana tozala na bolingo inyefo la force bolingo oyo ozolakisa oyo ke kolanda biso na baproblème tina ebandeli soki bakonikese nyonso bazala na bolingo wana ezala bien et puis nabosali na baprésente baméconnaisse nanga na Deborah Senga oyo ayete aza na elengi ya souci et puis na BBC Nzongo Senga Nzamba Kabelo Glody représentant égal ya beaucoup tampongo et puis moi ça permet bana permet merci beaucoup tapong champion des champions awa ba pi petit propre ya no di mataba champion yo lo ba no tolinga mambo ba caméra te mais na saisir yo pena et puis na insister moi muke so ko pesa ka dernier mo pona vie na pona bi ke vie na zo manquer yo et puis ndongo za na ko akutu ko lo ba te mais lo ba ka moko pona ba mettre o bozo za na ba ngona ba temps pona ba na Congo ba na Paris ba na partout ba yo ka ndeni ni ba temps no passer na no di lo ba mo kaka wana vma azalaki yaya te mazaki papa leki nanga po ayebene ba papa nanga ayebene ba papa leki nanga donc azalaki ma je dois beaucoup de respect liwa ya Nodi Mataba ça me fait très mal na mon émotion mais nzambeka ebi donc mokolo ndeka ko kisama akunda mana calme le to sanga des ordres zalate ya Nodi bazaki maître judo vma donc bon mon appel ba collègue na ba maître toza la vendredi to sa molo mo botina cimetière samedi to sa molo mo pour honorer le coup ya collègue na biso ya maître atotika biso vma donc mes condoléances na famille na ye na bana na ye na mwasi na ye na bandeko nyonso ça fait mal ma donc courage quand on senga binora merci beaucoup merci maître toza la salle de mort wa salle de mort yaka yo mto zalaki mokolo ya no da kweyaki yo mto bimisaki bukanda na yo po fi azaki na palpita ko te masute salle de mort ozo tomboka salle de mort ozo fâcher mabe donc net ko beta tout le monde po fi no dae oza otomboka za pona bitumba te donc boya ko lela ndeko ko be nga triani te na lo mabe te bino boya ko lela ndeko na ba bitumba ko lekisa bosa na mbongo atozala ngo milliard eko kunda yo te kasi ba osala cotisation lo ko biso to sombi tanga zala isa pona ko soma sapato 5 € ko kinga te bon bala Congo boyoki Adriana bo comprendre ebiso to yebi na Paris mbila pa yebi ezala kaka boye mabi ekombona salle de mort yebisa biso bakole ozo ngona ba méchant ndengo père de vie na yo eza ndenge ni mingi olobeza te donc nasu bato tu bolanda ngai bayomona donc bon to perdre vraiment mutu munene oyo tozalaki na ye vraiment donc etake grand artiste grand comédien oyo tozalaki na tout moment donc bon totika na maboko ya Nzambe que son âme repose un peu mingi vraiment olobeza te po choc vraiment eza makasi parce qu'on était ensemble petit nanga accompagné tina hôpital voilà petit nanga na zoya komata via keira bo donc mabo ko kenyo songo donc choc vraiment eza makasi mozomona tozoluka makambo ezala na ndenge vraiment normal tolingi bambuyema te de gauche à droite yango monanga toujours mutu to azoya na mbuyema donc au calmer malamu contre mieux po début ya masolo na makambo komi boye bayebi yango te babimika na moment keno bayoki keno mutalali yango ano moni keno mandenge otambola donc mingi akolobeza te donc bambote bele merci vraiment l'encadrement na bino merci bonsoir maître Willy lelo ya Nodi atiki biso ya Nodi Mataba liloba kaka moko kaka na yebi ke ozala besoin caméra même pas mais insister vraiment soko lo baka liloba moko kaka pona ya Nodi Mataba en tout cas vraiment tant nazwaki nouvelle wana epa ya maître Bijoli atelenga testo ke
nodi akufi vraiment esalaki nga passe ya trop bon nabengaki mpe bakeke bamasse ya so ya lisano tosali bango mpe banouvelle yango donc nandimaki te quoi tosala boni ya mokado ya nzambe bon ntango esalami seke die apermettre yango tokomisaka gloire ya nzambe mais nde ya mawa trop moto akufa jeune ndenge wana vraiment tuka passe ya trop en tout cas on se naloba yango wana. Merci grand frère nanga ndenge accordé nga parole pona ya Nodi Mataba, merci beaucoup. Bonsoir bande obalandika nde toyebisa bino tona matanga ya Nodi Mataba. Toya baba Christian na bazawa, toza mama Claudie Kinwa, toza na ba fille ndenge ndenge. Bazali ya mama na Israël. Ma Christian leo toza toyekuta yo na matanga ya Nodi Mataba. Le bata muke na ndi ko na pasi ya Nodi azamu to parter ba momebele. Elonyo kolo apona ya Nodi. Nane loko lo bebele te bon. Toa ma pona Nodi. A petit na biso. Ayaki na Marie Paul. Na wenge yaki ay Paris. Tozaki na ye. Na Bataclan. Ba concert tout Marie Paul abeta. Tozaki na Nodi Mataba. Lelo azate. Eza passe eza mawa. Toa na mapoto lela ye. Toa le sengote toa na mawa toa na passe. Donc na minga lobate na passe. Merci beaucoup ma Christiana. Na comprendre la tristesse na oza loba mingi te en tout cas merci. Lelo ya no dia kei. Vie na yo. Nyoso bana sexa yo. Mama na Israël. Lelo ye awa. Oyeko lela ya no di. Le bali le bakam. C'est trop triste. Vraiment, cette nouvelle, ça m'a trop... Je sais pas quoi dire, ça m'a trop traumatisé. Je sais pas quoi dire vraiment. Vraiment, pour la note, on comprend ma pété. On a un zamélanga. Oui, bato mutu bakufaka. Omoni webi bangote tout ça là. Zamélanga. Et puis là la photo. La course de la bato. La bango proche. Ya normal mais penza. Ati anga bena ta. Loja. Webi. Nige zawana. Yo mama na Israël. Eza boye. Zamélanga. C'est pas n'importe qui. Mais ma solo. Le bali le moko yoza pi pesa Nodi Mataba vient na bina no sexe bino tout le temps. Le moko pona. Neti nga champagne bien artiste. Tole la Nodi. Ça fait mal. Donc on regarde pour été parce que ça va passer. Dans dimanche on a été pour la kena hôtel hôpital malgré on a lobaté. Ça fait mal. Non monter ma place on a lobaté. Tolo baso qui a Nodi va cousier. Merci de la poste. Merci mine. Merci. Ma sœur, bonsoir. Bonsoir. Lelo na écoute la matanga awa ya Nodi Mataba kufi. Azali fait la biso nyoso. Anolinga batu baza na mawate sexa tout le monde. Belanga le baka moko bana Congo partout bayoka. Douleur aux na ngona motema pone. Ya Nodi Mataba vraiment so bela to ye bela donc on meta ya na biso donc to abina na mingi vraiment. Net nga odina za bonzo de bien te mena bina ya karapo wala bela grand frère propre vraiment. Donc Ya Nodi Mataba. Donc to perdre vraiment mutu vraiment tout cadeau. Vraiment son âme repose un peu vraiment. Merci beaucoup ma sœur. Merci. Bonsoir pasteur, le de couture na matanga ya Nodi Mataba. Ya Nodi ya tiki biso. Bobana obonde la Nzambe pona 1 nuit de jour na hôpital. Biso nyoso to lela Nzambe to bondela ke ba mama na ye batu nyoso. Mais moko na Nzambe ko kisami elo nyango sa ngwe lo pasteur. Pona biso bato frère na bomoi. Nande ya Nodi ba ke ibuske matiki biso. Wana lo baza eloko mo photo comprendre que Nzambe aza munene to kama na Nzambe. Dala ya Nodi c'est un gars gentil, joyeux, un bon vivant. Au moment de notre rôle, nous avons perdre Makei. Et bon, biso siko.
donc eza occasion na oyebisa motu nyonso surtout yamba yesu comme seigneur et sauveur kangama na yesu christ masia na mabe na yo na nyonso nzambe alingi yo bible lobi Dieu a tant aimé le monde il a envoyé son fils unique avec quiconque croit ne périsse point qu'il ait la vie éternelle na mabe nyonso nzambe nde moto achangeaka kangama na yesu masia wana parce que liwe ezali proche yango na loba to kangama na nzambe c'est très capital donc naza na mawa mingi mpona nodi aza mutu moko azalaki osalaka natikala ba bon souvenir en fait nanga na mawa menanga ba bon souvenir akoseka asekisaka ya mingi na mariage nanga bina natikala ba bon souvenir ya mariage nanga bafete azozanga te kosekisa ngai nzambe ma abatela molimo na ye. Merci pasteur, merci. Cette étoile tozalaki na hôpital de début à la fin toasiste ye lodi na hôpital biso nyonso tobanda wana tobanda okutana tout le temps loloba liloba moko kaka nde ye lodi aki atiki biso brusquement. Merci mama na ngai Narine wana kulutu tolala bametre moko tolamuka bametre moko ndambe molimo na ye mpe na kimia donc ça veut dire eza mpasi na vie mais bato bakokomprendre masolo oyo te bato mosusu mais biso bata ndako toyebi mpasi ya makambo oyo naa na mita oyo mingi ya koloba te mais mingi mpe koloba ezala na nsima mais nani nasolola ntango oyo nayebaka yaa na ngai mataba kulutu nodi molimo na ye mpe manakimia ambuyema ezala te tosolola nde tosolola mais après toza ensemble. Merci cette étoile la présence là tozali na hôpital tozali partout tobondelaki mpe me mokao na nzambe ekokisami donc merci cette étoile abisele sino michivo si oza awa ya nodi mataba purifie na yo bano passe bamoma ebele akei asiki biso brusquement juste liloba moko nayebi ke boza choqué eza mpasi nga mpe nazalaki moko ya bana wengel Paris tokabola ye banzela mais lelo oyo toza biso so tokutani parce que nodi asiki biso brusquement michivo si liloba moko mpo na vie bon mima na choqué mwana loba pinde ya te mais nasenga na bamusicien nyonso oyo akufi ya musicien aartiste na baartiste nyonso to ala soude to accompagne nodi ti l'enterrement le toza awa alobi toza na salle ya vseske na Romainville juste bakote wana ka bamakdo bajonga bakote wana ozala wana donc bamusicien tout nabengisi baartiste nyonso baya tolela nodi po lisu tyaku ndeke koseka te lobi mpe eza tour ya moto mosusu tour na nga mpe donc eza nzela ya motu tu donc posa mpe toobundawa. Merci Michivos. Bana Paris. Mokonza mama asala bino ba découvert na ba recherche. Toana ba mama lombi pe awa. Ba yolela yano di mataba bana Château Rouge baza awa. Tozana Oma frappe. Oya zape moko. Azao zana yano di mataba tout le temps. Bonsoir grand frère nanga Oma frappe. Ouais, bonsoir maman, bonsoir. Léon écoute toana sangwa mawa. Yano di mataba tiki biso brusquement kei. Tokana kangote na ebike boza choqué bana wengel Paris mais juste le moko pour que bana Kinshasa bana Paris monde entier États-Unis ba mona que vous étiez présent bel et bien otika ya no dite eza na hôpital tozaki na bino ngape na noza na bino ya no da kufina maboko na biso nyonso oma frappe le moko kaba boza directeur wengel Paris fu polesha aza rolela akoloba te yo loba na place na bango trop pour la parole ndeka yo moko lobi toza na matanga toza na mawa to perdre ya nodi mataba azalaki moko na kati na biso tovandi na ye tokende baafrike du sud tozongi bakishasa toye bapoto lelo nde toloba bo toza na mawa vraiment toza eloko mingi ya koloba te na banza bomona tout le monde azali awa el paris nyonso ezali awa toza na mawa yango na oloba na bato baa na kini el paris oyo ya kini nazobisa directeur nzongo vandisa bamusicien nyonso vandisa staff nyonso ya wengel paris bino mpe bosala matanga kote kuna toujours tozolela ya nodi topesa bino ba programme nyonso ndenge koleka mais pour le moment ya nodi akufaki lobi toza nano awa tosala ba organisation tobanda kopesa bino ba programme. Merci. Merci ananga ma frappe, merci beaucoup. Aba ano Santiago na kwa
Santi Santiago. Bonsoir Zidane, Nadine Zidane, Molicho. Santi Santiago, tozalaki ensemble na hôpital, tozali partout, na ba prière pour na Nodi Mataba, toleli Nzambe. Mais mokalo na ye ekokisami. Elo noza yango ya koloba, pour na ba musicien totikali na bomoi. Nande ya le dati ki biso brusque mabo. En tout cas, tozaka ya kokamwa. Via koyi na Gare du Nord, asali arrêt cardiaque, atikitali lobate. Donc, ezali méchante, mais ezali grande tristesse. Donc, to père de mutu munene loko la ye, ya na biso tout. Donc, le toaki na clan yaza ya na biso tout. Ya Nodi place au pays, tu te reposes en paix. En tout cas, minga kolobezate, elle est souci à ba musicien nyoso. Donc, surtout clan elle Paris, toi on a passé. To le livre vraiment vieux que ne malamu. En tout cas, tozana yo, tobosa na yo te. To défendre. Merci Santi Santiago. Ndengo pesi nga parole. Toko s'organiser. Après tu pesi information ndeni makambo leka. Pour l'enterrement ya Nodi mes derniers mots. Ouais, dernier mot na ezali ke toko sous tanto sur la pena bien pour la likambo. Le roi tona place makele ya mingi. Donc dernier mot na ngai to sala biso no soutenir pour na day oyo to kende na ngoti na suka. Merci. Merci beaucoup. baby yo aikufi babi grave c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te Global Express c'est Patrick Malwavengi Vril yo numéro 25 babi agence ya grave agence ya munene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza pokoli no koma kitoko il faut les kana Vril yo numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express suka l'agence oyo soko oyete veut dire oumela te mpona kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Vril numéro 25 na Global Express
chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana Paris bana Bela ba fongole biso eloko ya kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngava ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya lia ndamba tinda ndam so ekende na Kishasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela